mbote mingi na bino bandeko balandi tindika na masolo na biso tindika bosolo esika ito tindika ka bosolo kasi tufinga te mosala biso za ka tindika mai ole kaka na mboka na biso soki ko simba te etozaka na pa ko tia mwa mwinda nde sala kaite ko luka bae oyo ba mesala penza ko loba to ko lamba bilubu ya mai pa batala ka mingi politique nde mosala na biso to mesala penza ko zala liboso ya baitandola bino mpo ko pesa bino basango sango lelo o etindinga pe oboko koma biso ni oboko komilanga na bankoma na bino ngape na sala na gouvernement te na sala na présidence te na zaka ka be mopandisamo ezaka ka bolo mayele muketo lingaka to sangisa po ete to tombola pe kitango ke liboso ngape na ko mituna pe gouvernement ngo pe zo umela pe boni kasi on kaka mamba gouvernement de to kolobela te makambo bele to kolobela masangu ezopola na bukanga lonzo ona nini kaka fachinda kende ko bimisa masangu wana pe kozala pe eloko to kolobela assemblée provinciale ezoko inda makambo ko mona na penza ekotambola te pamba te les gens de Congo Bila je koko de Congo Bila na vice na ye bazo yo kanate nde masolo to komeka penza koloba na mwana mboka Saint Thomas Bukasa azabongo analyse politique akoloba lolenge ni azomona makambo ko kende akobakisa pe mwa maele na ye pamba te na tindika bosolo to finga kate mwana mboka Saint Thomas Bukasa soko moni te kondima te to yambio malamu. Merci mingi. Lelo naza vraiment honoré na Ange Kachila. Ange Kachila ngai na bengaka guerrier de la presse, guerrière de la presse parce que aza parmi ba guerrier oyo ba bundi depuis opposition ti lelo pouvoir yango oyo ezongeli peuple congolais ezalaki bena mince affaire te sincèrement mais en tout cas tikala na tombola yo mama na pesa olongonia parce que et mon nous vivant yango wana ngai na profiter vraiment na rendre yo ba hommage ya musala osalaka eza komona na pe bato bakoloba pe bakokumisa na pesi mbote na esika toyambami awa na top image ezali siège ya CAP case des patriotes ya ba mouvement citoyen mikolo ba congolais le petit peuple ba telemi mikolo yo pour ba s'approprier makambo na bango moko na maboko l'esprit a bien d'une manière pacifique revendiquer vraiment comme il se doit na oyo ezosenga ezala revendiquer mais dans les bons vraiment coup de chapeau na bango honorable Ilusna Ilunga Ilusna bandeko na nyonso y compris Maman Suzy vraiment na pesi bango mbote belé bisika bazali sans oublier l'administrateur nyonso ya tindika refait qui sont maintenant papi Kelly vraiment musala au biloko boko sala boko sunga penza Congo pe ba congolais belé à travers tindika baza édifié souvent parce que moni lelo ba chaîne ya ba YouTube ezali penza ebele et ko lobela masolo Congo mais mingi pe lokuta et ko leka ba pourcentage mais na bino to sepela mingi parce que et pas na bino moi bo solo penza moi droitier ezaka recadrer tika na pesa bino mbote sika bozwa mil penza pe ba congolais oyo baina ngai bafingaka ngai ndenge na elobaka na bino slogan na ngai ezalaka moko amour du Congo et des Congolais malgré boina ngai malgré bofingaka ngai mais ngai nayebi ke lokolo olandaka ngai oyokaka lingala oyokaka makambo nalobaka seke oza Congolais ndeko na nga alors yo ina yango ngai me ngai na tolere yo ngai na kolingo kaka mpo a Congolais sikoyo na bango balingaka ngai na bakisi bino lisusu une dose d'amour et l'amour wana na sangisi pe na nata esenge donc yepe na baksele ya ebulungo po yende grâce na e na nana be écoute impoli po to betaki kokota ko tinso na ndako na bino me nata merci talaka yo tindika merci Ange toto de botondi mwamboka kasi na molo mbango mwa kolela nkoko so ezali tozana bosenga penza gouvernement ebima gouvernement union sacré ozalokola oyo uti koleka te pamba te ezalokola mwana ya data ekolo yende aboti union sacré ye moto pesi likanisi kasi boni makanisi yango ezomele ezosimba te o soki nini toyebi te soki ezokosimba te yebisi biso apanzi eloko yango te to nini pamba te tokokende mikolo ezokokende nzala mpe na libumu ekoshofa masango ezokufa na bukanga lonzo gouvernement ekangi makambo ebele baministre ya finance bakangi misolo makambo eze kokanga ma gouvernement ekangi nayebi te yo koki koloba nini
ntango mosusu yo mpo oza na oyo oyebi mpe eloko nini ekosala ete gouvernement eyebima te. Matondo mingi, merci mwana mboka Ange. En tout cas, question na eux, ezali question moko ndenge ba lopoto balobaka pertinente, hein? Très pertinente. Eza une question à motuya, mais biloko mingi pour évoquer la kati wana. Peut-être ça d'information ils ont détenir ngala za na ngala ngote. Il y a un petit problème aux les la minute yo. Ezali que ba congolais dans l'ensemble, hein, je dis dans l'ensemble de ba congolais, tous a la soif. Tu as tellement la soif il y a changement, mais la soif il y a changement. Et comme il faut pousser sur la bas extrême où on devient, mais c'est tout le monde qui connaît tout, qui peut intervenir à tout, qui peut dire tout. Oh, même Marambosa n'a la maîtrise la montée. Mais aux akoleka na wolokola Yaoundé place maintenant tout ça Robeba totalement. Oyebi gouvernement oyo ya union sacrée premièrement ils allaient gouvernement ya ba congolais. Le gouvernement oyo ya solo soki yango ebimi et comme la biso touche moko spécial ya style ya gouvernance par rapport à ba gouvernement mingi et les kaki. Mais tikana ebisa na bala mboka oyo nyoso bakolanda ngala tang oyo ke ngai Saint Thomas ndenge nalobaka na bino par rapport à évangile nanga nalobaka soko monite kondima te mikolo oyo lokola gouvernement oyo ebimi nanu te boyeba ke masolo ya lokuta ekozala ebele bato bakoyana ndenge bango baza koyeba na bango baza komaîtriser mais okoya ko se rendre compte peut-être que soki gouvernement yango ebimi makambo mingi oyo toyokaki avant yango ebima na réalité oyo biso tokoya komona eza ko se marie te. Dommage tout ça parce que tozokisalaka mitema makasi surtout so ekomi soit premier ministre ayebana soit gouvernement ebima to avansaka biloko lokuta ebele na mito ya bandeko. C'est là où j'ai dit soki tozala bolingo te tobanda kozala bongo. Mais vous croyez que le col a tozali la gouvernement te yo lingo lo balaka que l'état congolais est immobile? Je ne pense pas. L'état congolais a fonctionné beaucoup mona mokonza mboka a kotambola a kosalaka ba voyage a kogendaka ba pays étranger a kosignaka ba accord na ba contrat. Le ministère peut kosala. Mais na ba délégation na e. Ezaka na ba ministre. Il y a des domaines nyonso respectifs ya makambo ya ke kosa. Ndaki sautaki na Qatar. Azalaki na ba ministre oyo bazali na ba domaine ya makambo ya transport, azalaki na ba DG ya ba entreprise ya transport, azalaki na batu oyo bazali na ba domaine wana ya makambo ya kendelaki. C'est pour te dire que ndenge to fonctionner boyeba ke soki to komi fin du mois ba sali ya l'état bazwaka mosolo na bango. Et mon solo là il signera parce que toi la gouvernement te ndenge toza bo janvier bato bafutamaki février bato bafutamaki mars bato ya l'état bafutamaki. Alors c'est pour te dire que l'état ko s'arrêter to activité à l'état banda ko zala te to on te po mbula matari ya sigezali te zali lokuta munene nde eloko ngala lingalanu to ebisana ba vraie vérité to lobanaka gouvernement ya yilunga ilunkamba ezali ya kokoya ezali ya solo paye moko azongisaki démission mais bimi na bureau te azali wana po akozela basala remise et reprise y compris ba ministre pe eleko oyo tango oyo tobengaka ngo petite transition na lopoto to pe bazali ko expédier ba faire courante c'est connu partout. Mais pourquoi chez nous bato balingi basala la mythe? Est-ce que bana bako gende classe te poto na gouvernement te? Est-ce que l'activité est comme ça la maté pour gouvernement réalité? Et puis motuna monene on appelle tout na bande ko bele balanda kabiso. Pourquoi vous allez couper sa bande mingi espoir lokola? Ceux qui gouvernement union sacré bibi ya onde zo aussi ça ba eza lokuta monene lisusu. Parce que même dans pays développés na eleko tozali ba ko bimisa ba gouvernement ba ko changer ba gouvernement mais okokuta ke ba problème ezalaka kaka pour gouvernement mo te si ça ba problème na monde
Parce que sur le problème ici, dans le pays, c'est qu'il n'y a pas quelque chose à revendiquer. Il y a des pays qui ont revendiqué. Tout va bien. En tout et pour tout dans le pays. Il y a biso ezali penza makasi. Wana lobi bosolo. Po ya biso totikali kozwa ba dirigeant patriote te. Donc tout au long il y a depuis tozwa indépendance kino lelo totikali kozwa bakambi oyo balingi mboka te balingi mboka te balingi pe bandeko na bango te totikali nde kozwa bakambi ndenge wana te na kopesa ndakisa na ba pays ebele. Donc manque ya bolingo wana ya ba dirigeant patriote moni bamboka ebele lelo bozala bamboka na ba Dubaï ba Qatar wana tant même président qui va remarquer que quand même le peuple va bénéficier de bons dirigeants. Ok, na Botswana, soko yoki, maramoza la Botswana, que les dirigeants malamu batungimbo kana bango lelo Botswana est le pays le plus stable d'Afrique. Donc nous sommes victimes de Babylone Rwanda. Voilà pourquoi alors, c'est que je refuse aussi au Ngambo ya Makasi Ange et Zali que koko fana mito ba congolais belé. Donc le gouvernement au sogeye et à résoudre ma problème à Batunyo, ça c'est faux, archi faux. Par contre, les gouvernements oyo, ils ont un jalon, na ba base, il y a développement, il y a pour récupérer les fils que ta oyo, te perdre dira la période oyo sur lesquelles ils sont le gouvernement, nous sommes te connaître dans Mboka. Parce que la différence déjà net dans le niveau nanga, ce qui état de droit, ils ont vraiment appliqué le poteau scrupuleusement. Et koki ko sunga biso mbala moko na to atteindre niveau moko ya que inspection générale des finances ezali ko sala msala nango indépendance à justice ezali garantie et lutte contre agence ya lutte contre la corruption tant ko sala msala nango. Alors ba ministre on a biku ba ko exposer et gouvernement union sacré netinga inaza ko linga vraiment tant ko bimawa ba ministre wana ba comprendre au départ que ba différent na ba ministre ba gouvernement de kaki a une seule grande différence que bango barozala ba esclave ya peuple congolais. Parce que neti ngai ngala lukate ke gouvernement ebima ngala bonga ngai Saint Thomas. Mais par contre ngala zoni nga gouvernement ebima po ebongisa quotidien ya ba congolais. Or quotidien ya ba congolais ekobonga na un jour te, na un mois te, ekobonga progressivement. Par exemple, gouvernement Ilunkamba et travaille qui to côté. Mais cela ne veut pas dire que tous les points négatifs. Par exemple, ils nous ont résolu un problème par exemple, il y a passeport. Mais là, on peut acclamer que passeport congolais est quitté quand même. Bien que quitté, na entente, il y a petit peuple, même moins de $50. Mais atako bongo tata ekolo apesi bato ningisa kosala bon asungi bambala mboka pombongo ezati kasi toza na posa ya kosala mwa lisanga moko po akotia liso likolo liso po soki tokena ngongo bato bakolela nga nazozwa bankoma ebele soki okeye olandela mpenza na nzela ya ndenge ya normal boye bakopesa yo passeport ata après 3 mois 4 mois to baye te tango mosusu kozwa te kasi soki bango baza na bosenga ya bambongo ebele nde bakolakisa nzela mokuse boye mpona nini te koluka kotia na ebite soki tokokota so IGF na kati kuna pamba te tota mpenza na bosenga IGF po soki to bando tanga mpenza administration mobiba ya Kongo po Kongo eza na administration te bino mpe ntango bokomona bongo boza na likanisi nini soki administration tokosimba te ata tokoloba na mikro banda lelo ti lobi tokosala bongo bambalambala ekosimba te mboka esimbamaka na administration kasi ezokolandama te moto na moto akotia mibeko na ye. Bon ngai na ndimi mpenza te lolenge olobeli wana mpo koloba ke bato basouffrir te eza lisumu souffrance ezali ngai nazoloba likambo kosilisa souffrance administration na biso ezotravaille malamu te je suis d'accord na yo mais koloba ke likambo passeport eza ko continuer koleka na ndenge akanyaka wana na ndimi mpenza te kasi ndeko eza kaka na 99 te ndeko kende kolandela te moto na moto akotia mbongo na ye akoyebisa o $5 ane akoyebisa o fiche boye kasi ntango balobaki 99 wana batiaki na kati wana fiche te nalobi na yo boye omoni lokola ngai komona nga nani Saint Thomas ngai ngana na batémoignage ya bato bazwi passeport na bango ya $99
Maintenant tous appels la catégorie biso ba congolais ndenge mona biso boye to la catégorie bande ko mo bango pona bango il peut miser à n'importe quel moment kaka pour atteindre l'objectif ya za nango ngai na lobi te que corruption esili na Congo soki eza na bato bavandi bana mbongo na bango alinga balia yango parce que moto kopesa mbongo eza prévu kuna olandaka procédure ya kopesa mbongo na banque ozwi bordero o remplir ekoti na ministère basali o capture ozeli 2 semaines ozwi passeport na yo mais soki sikoyo eza lisusu na magui moko na kati ya ministère affaires étrangères bapesa bato passeport na délai ya 3 jours mama nga na Saint Thomas il faut na yo la caméra na auto dénoncer bato na bakanga bango parce que mon problème ezali ayo ezali boye président na IGF banda kozala na bakati ya baconscience ya bato nyonso te il faut biso moko mpe tobota courage ya kodénoncer batieli biso yango boye mpo omoni na mboka na biso il nous arrive parfois biso moko bakongolais au-delà koloba toro ndenge nalobaki awa mais tomitieli balwa moko ya biso nga naza awa toza na wana ntiango wana petro congo entré wana baparti ya boulevard tikoto na ba 3 pine na biso wana na moi boye eza 300 francs soki omi de pointe awa e bachauffeur wana bamemaka balobi ekomi 500 biso moko tokofuta wana moto moko ta raisonneke l'état tia 300 francs po fo toyebaka biloko tolobaka yo eza na bakamakambo oluka nani yango kokuperene na pesekamo parce que il y a une culture eza na kati ya nzoto na biso na makila na biso bakongolais tovandi na cope pendant des années makambo na droiture tokoka te yango omoni président alobaki naza kodeboulone système oui Kabila kei FCC kei mais système pour na redémanteler yango eza lelo nalobi te mama d'abord tokende na appareil judiciaire o balobi la justice élève une nation qui vous a dit que lelo ba magistrat na biso bakondimaka nyaka te basakaka bakondimaka nyaka soki bakangi bango la flagrance bakokanga bango bakosambisa bango bakokanga mate bazala no ko échapper mais petit à petit kosila le plus important ezali on commence d'abord quelque part bateau magique ezatela la koloba na bande kona ba congolais ke tokitisa motema tolona na bolingo ya mboka pe ya ba congolais souffrance ya Congo bandeli na 2 ans ya fatite mais makambo fatia sa na 2 ans minute kolongola nanu Kabila na FCC bazaki ko bangisa bino koleka on faut bobeta pe maboko soki boko lo mageze eloko te ezaka ka démocratie ngala ndimeli na ngabino na tolérer bino za ba point de vue mutu na mutu ko exprimer opinion na ye mais est-ce que ça ko refléter pe réalité ou biso to komona n'est-ce pas ça des ans là il a encore une bonne mémoire ndeko Joseph Kabila a eu pouvoir en 2001 mais si pour tout le monde a ba chantier il y a grande envergure il a fallu toser la 2006 ici là pour tout le monde a 5 chantiers de 2001 si 2006 ça vous fait combien d'années mais ici président Tshisekedi a travaillé na kati ya banguna na ye FCC koto lamuka bazako tirer koto ba résistance je ne sais pas moi ba ennemi très diabolique ba ko tirer que ba ko prendre même ko souhaiter que ya osala 3 mois été et fois kufa mais tala lelo ni mitomoni n'est-ce pas ça ta oyo il y a des entreprises et ça là ba autant d'années ça qui se fonctionner te zongi ngana kotangi no soteske zongi ko sala maputa mama ngana kotangi no miba ezongeli na kotangi la aussi crière ya Kivu ba SNCC ba locomotive ba train et ça ba réalisation et salami kaka na taille crise oyo na domaine la construction il y a des routes qui ont été réhabilitées oyo jadis tozaki ko pratiquer ngote il y a biso ya fara biso mona kisasa boka sa yo yebi tozako salela ngo lisusu te mama université wala venu wala ti campus tozako kenda lisusu te ba homme na campus est changé non il y a des enseignants bazo mbongo te ya malonga ils ont lié de début du mois te mais fourchette nango et mati quand même par rapport ya tango ya kala mais nyonso samika ka l'espace à 2 ans l'espace à 2 ans tout le monde institution nyonso changer bon wani tourner quand même na kokende la cohésion à institution pour makambo nyonso etambola makambo na lobi ke na 2 ans demander trop à fache za lisumu parce que partout basalaka bila ya mutu soki asilisi mais il y a biso déjà kutu neto abo ezana ba congolais belé déjà ba komona ke 2023 ça lobby tokende déjà kana ba élection déjà or tozo compter dans le kutu 2 ans non donc tout ça c'est quoi il y a tout simplement manque d'amour du pays et de nos propres frères congolais c'est pourquoi la côté ba ndeko bala nanga belé ke Nicolo congolais tika discours ya union sacrée Lamuka FCC résistant commando
soki banani te yinge te biloko wana nyonso depuis tobandi yango avance biso wapi wana totunani te mais soki tobandi kobeta lisolo ya Congo na intérêt ya Congolais en tout cas nous allons avancer parce que tant tokutani yo amta nyonso akenga na mtala muka to coopérer te yo mta pepe le lamta IDPS to coopérer merci bolingo koteli vice ya Gentili Ngobila ne rombungo abimisi ba makambo to yebaki te ya to vengo pe bolingo tere ne rombungo fuma bala moyo asali ral bol mais manière de le faire je n'ai pas ayamba été pour ba yamba asenga ka kosenga ral bol mais manière de le faire je n'ai pas aimé oui ils sont en train de payer les pour casser à Bamarambo, d'une manière ou d'une autre. Ça peut toujours les arriver. Moi je dis, le corps a un état de droit, et la supérieure nae. Nazomon a la longue vite, vu ce qui arrive. Ouais, parce que vous ne pouvez pas changer, je vais bloquer. Moi, j'ai dit aux gens sur YouTube, c'est depuis 2017 que Félix est dirigé. Ngai sento mangala lobaki yango nazalo bango tout haut na lobi yende muto ko diriger mboka et puis toko kene élection na trois candidats ya ba opposant candidat ya pouvoir na candidat au peuple na nzambe ba kopona c'était Félix. Je l'avais prédit il y a longtemps 2017 mais sikoyo il y a les gens qui croient que eux là peuvent changer le destin et la volonté de Dieu. C'est là où je dis niet. Félix est là pour réhabiliter la mémoire du peuple congolais. Nous avons réhabilité Simon Kimbangu Lelo. Il est président de l'Union africaine. Nde Maramwa Kimbangu, 100 ans. Le premier prophète africain noir. Moi je ne suis pas kimbangiste parce que lui-même Kimbangu n'était pas kimbangiste. Mais, message naïe pour les Africains, pour les Congolais. Résistance de 30 ans en prison. Et Lelo, cette reconnaissance mondiale, nationale, il a fallu ça la Félix. C'est pour vous dire que Dieu est au contrôle de la RDC. Nous avons 5 ans de Congolais, nous avons la patience. Le gouvernement Ilukamba, même si vous avez une année, le plus grand perdant dans l'histoire de la peuple, Ezali Fachi. Mais je ne crois pas que Fachi lui-même va accepter d'être le plus grand perdant. Parce que le gouvernement va changer à 1000, le ministre va changer à 1000, le président, autant de mandats va changer à 1000. Mais le peuple congolais restera peuple congolais parce que Yenda Zali souverain. Alors, ce que le peuple a dit que Yazali souverain, à la façon dont ça fonctionner. Tous les gens qui sont la volonté de surtout la bitumbele quand la soit béni. Ce qu'on mène va quête en profondeur, que ba propre frère ne soit pas la ratia copo. Ba député bani, ba officier d'armée bani, ba namboka ba homo bazali, ba msuba balana. Ba ko bomana. Ndeko, opeso sendo penze loro ozo salanga pasi mikolo nyonso. Este wana ezotungisa bato nyonso kasi bayo bakobunda penza bitumba wana bakolia malamu te bakofuta malamu te misolo ezolowa awa ezokoma kuna ezobunga na mopepe oyo to nini bokoki kobenga IGF bakota na kati ya armée te po kosala pasi IGF akota na armée te mais IGF aza na niveau de la misolo ya l'État na à travers le ministère de la Défense parce que gouvernement aza na ministère où Gérard Armé, le ministère de la Défense, qu'on a des Hollandais la Macamboa Nyoso. Maman, il nous arrive parfois de réfléchir que Maramosa la Marcelo va y mettre dans son la minute. Oui, Bamosolozo comme la bangote, certes, mais au place Mosolo comme Babundi, Babotoli, territoire dans le village, voilà tout crié. Voilà peut-être le bateau. Moi, mon problème est que les appels Moussala bateau. Est-ce que moto ceux qui a évité que possible moto l'état ni moro songolo pakala. Presse présidentielle au sein Moussala ndenge c'est n'était pas le bateau babosolo. Fatia sali makamo minene na ngonga moke kasi azana pena la bililité. Bamba tete mona kaka ba photo sur atamboli boy. Est-ce que ceux qui bamba mebele tout makamo belé ya na mbo tout temps oyeba na raison la presse présidentielle t'informer la population té. Excusez. Na lingi ngala défendre presse présidentielle na ko baboy. Parfois, nous sommes rôle presse présidentielle, Moussala n'a pas travaillé comme un image, il y a chef de l'État d'activité. Maintenant, chaîne nationale RTNC, il y a des alipona pour prendre sangoto, pour salir la sangonyo sur la Makambuyaba, Namboka, la institution officielle et puis Sarayango. Maintenant, tout ça, dans les médias privés.
oyo eza na batendance te etondi kuna yosa musala nini ndeko musala nini nga naloba boye yo toza se comprendre te nalobi boye bafait eza wana eza réel. Maintenant ce qui est important ezali basolution. Dernièrement on a eu président assemblée autaki kotonda alobi badéputé nyonso baza bacomplice na bagroupe de rebelle batika. La presse peut dénoncer. Mais s'il n'y a pas une bonne volonté politique, il y a des gens qui ont la rébellion. Tu vas retourner à Rome. Si on a Congo, on a la rébellion. Il y a un groupe déjà qui a un musée, Laura Désiré Kabila qualifié qui conglomérat des aventuriers AFDEL. La faiblesse, c'est à Batoazaki aussi, ma sécurité, le fait honorer dans les grands périodes du siècle, aussi de résistance, à Sali Péré Kanen à la Kakaïge. Il y a un pouvoir parce que il était tellement faible. Batika banguna bakota bakanga biso mboka ba dirigeant biso tiba James Kabarebe ba komela biso ba chef d'état-major général na mboka opona ba faiblesse ya bato lokola ba honorer nganda. Donc ils étaient là pour mentir, mais lelo c'est leur famille aussi qui en paye le prix parce que ceux qui ba batela mboka na sens kaka conserver pouvoir té mais à travailler ndenge par exemple na ba Botswana ba travailler pour que les institutions vanda élite ezala classe moyenne ezala créer stabilité ezala na niveau nyonso. Peut-être que les gens vont exilés. Et c'est une leçon qu'on donne à tout le monde. FCC, ils ont fait la même chose que les Mobutistes. Et je donne encore le conseil dans le régime en place. Il y a Fati, ma collaborateur à Fati Nyoso. Bakanisaka Boyeke. Il y a des cas où Mokonza Koufara Yemoko, mais Kokufala Mokonza Babetcho, Massa Sokufite. Position Zalaki, Okoki Kokima. Okokuta seconde la souffrance, mbongo silaka yango na lobi bande ko bazonge la bolingo ya Congo na ba Congolais totika makambo ba partenance politique totika makambo ba partenance tribal et ça ko avancer sur rien totia bolingo ya Congo na ba Congolais liboso c'est les gages de développement. Je salue en passant était Tshisekedi Tshilombo de Vingeta à Holandanga na yebika bien parce que ça lit OEP atika par rapport à notre maître à penser qui est Tshisekedi azana eloko atikela biso lokwa héritage biso ba Congolais bolingo ya Congo na ba Congolais mukolo toko intérioriser eloko wana biso nyonso ba Congolais. Je crois que ça a avancement, mais ici bandeko na mingi balingi makambo ba émotion basango moko bezo sala ba émotion basango moko bezo sepesa ba humeur na bangalo bazo ko s'attacher na remena tango esimbi te tango sala misu bongo te basiliki bato bele ba pesa ba prédiction makambo bele makambo prédisa ke comment na ngote. Mais nous allons petit à petit. Lelo, Bukalalo, c'est ça. On a pris des coulons, ce sont des bâtisseurs maintenant. Baza au travail, baza au long, on a mboka na bango. Donc ça sont des. Voilà au côté de l'homme, je ça se passe. Moi, on tire le ken à ta web, ça se casse poto le bakara solo. Bayo ba osala penza mosala ya kokanga bakulu na wana bakomi kolekisa ndelo kokanga na bana o ya classe bakokanga ba ino sapamba te bakulu na bayebi o babanda pe kofana ba carte ba si bakimi bakomi kokanga soki ba o babimaka na bango atie mo sac na 5 heures akende kosala mo ake ko choquer na zan bakomi kokanga bato bazolela na yebi te pona wana ko ikoloba nini te na koloba ke bo eza bena bongo te omoni tango mission ya police ke na osala mission excusez. Il y a des bateaux bakanga par rapport à la réseau d'enquête. C'est ça la raté maman. Ça sont des mesures préventives. Ndeko on a peut to éviter. Pas mater la police on a biso à côté ndeko on ngo côté là-bas. C'était. On a ça dans nos formations ya mosala na. Oui, côté nous a la raison ngala lo bagaboy. Babylone nous sommes souffrir na Congo. Ba responsable ya ba service de sécurité. Pourquoi? Parce que ça la ressource rôle na bango régalien te ba yela ki ko sala. Par exemple na pesa yo ndakisa. Na FARDC. Nous sommes la FARDC des alliés qui la mboka, le territoire. Mais la Congo, vous même la capitale, vous avez la place, vous avez FARDC, à ça qu'on sait la tracasserie dans petit peuple. Dans le centre-ville, la tchamba barré, là, on rançonne petit peuple. Na kati ya ignorance petit peuple yemo kwazana. Donc, mais na lo balika mabolingo. On y a des policiers. Policiers msaneni. Tant on continue la police, babine musale ko kengela batuna biloko na bango. Mais la pratique ya kengela batuna biloko na bango te mais adérangeaka batuna biloko na bango. Donc nous avons un problème, il y a crise, il y a formation, là où senga ba renforcement capacité, ba recadrage, mais ça prend du temps. Il y a d'autres académies de police au Bafongola qui n'ont formé bateau ba okitana na ba kulu na ba rien autour régime en place où tu connais que tondi c'est donc à banaliser qui dignité de l'homme congolais, il y a la plupart des officiers sont des commerçants, des mvoandou. On travaille pour la mbokate. Alors j'ai dit,
ceux qui te connaissent le c'est parce qu'on n'a pas de patriotes na niveau à dirigeants. Dirigeants d'abord les alliés armés. Armés de sécuriser dans nos au départ. La police ensuite va mais quand eux maintenant ne font pas leur mission, bah continue à esprit à renvoyer. Ils ont perdu. Mais nous c'est la patriotisme, mais nous allons enseigner la couche sociale sur la population congolaise pour que l'objet ton état yasika et état voilà est possible avec les jalons qui sont jetés à travers Vision Mokonzambo avec Union Sacrée. Donc moi j'ose croire que on est dans le bon et na remercier Batunia sur la monde entier. Maman Ange Kachila balande évangile là pour le gouvernement babangate toujours sur monité qu'on demande ko reza mabete metamo robimona petamo robima borubakisa makambo sikaro boroya na oto banda susu ko loba or ya kolobezate na minute mutu na mutalo kakata ba fatia salani gouvernement salani yo selande nzambe grâce après ce souffle de vie aux à la vivant au komati ba 2023 na poko koma ngope awa eza facilité au delà biloba loba kawana ponzo to na bisoyo to yebite lobi na biso bu mboga yotika na biso soit ko beba to ko bonga meyo kufa makelele no sotiaki pona ni tala lelo liwa bamba ndete abino biso to abanzete te et to ape banzete to ape batu biso to ko kufa tande to babo alors to ba lobi na biso to ba ko ni to tika ngana za pour na opte pona bolingo ya Congo na ba Congolais Congolais no so na domaine to azali aye ba ke to za na démocratie oui to za na état de droit oui démocratie c'est une tolérance oui tika mutu alinga kote ne alingi na parti na alingi na mutu ne alingi mais yango te ko kabola ngala bolingo ya Congo na ba Congolais tika mutu ne kolo no yenza basali ya botama mutu ekolo na ko ina yete mdali ngaga sala muluba yete mngali na mu Congo soki muzali soki ni tout ça mais quelque chose en commun ko unir biso zali bolingo ya Congo na ya ba Congolais lelo matao kita oboya olinga fati aza président de la République aza président Afrique yo changer ngo jamais d'ailleurs kutu makambo ba loko biso to silisi maman biso na biso mamba fati to tika parce que mikolo fati za président ba payer bela ba africain eza ko na rumo so na ba marocain na ba namibia na ba zimbabwe po ane mobima fati président na bango de so ko so na fati o so na bango neti biso boye poto so na biso na nenga guerre politique ba diversité. Moi je vous attends au rendez-vous na 2022 maintenant fati za sous président de l'Union africaine à partir ya ba avril mars et mata et avril mai mata auzala souster tika tabien na africain musakoma pe mokonzi na biso pe tout wana e rozala maramu na pesi mbote belé na papa Martin top image na pesi mbote belé na natande la ningai timangolo Ange Kasa et dit Kalubi Numbi au Sara Japon vice-président ya fédération IDPS na Japon na pesi mbote Kiki Kezong na Luxembourg na mama Bibiane BBC IDPS Luxembourg na moni pe IDPS Allemagne tumbakole chabok simbango bien IDPS Londres bozé belé tala na ba youtubeur nyoso à Londres na pesi bino bambote ba Canadien ba Congolais ba na Canada Philippe Musangila na Qatar oyambaki président je crois que Kalate ba Qatarien ba va investir na mboka na biso donc ba Congolais ba kozo ba emploi ba Congolais belé ba za éparpillé na monde ba Afrique du Sud ba Didé Senga ba tunanga nyoso partout aux alliés Kouma Mohamed Moutounanga base na papa Maurice to aux États-Unis vraiment tozong sabolingo ya Congo ba Congolais agita ko siko oya ozwa makambo spiritualité lelo na koti makambo spiritualité te na pesa vision ya makambo ko ya na mboka soke s'accomplir te soke s'accomplir te soke s'accomplir te ba région de évangile na ba soko monité ko limate mais là je serai na kolingana zala na zinyengele ya fongo la poké parce que yé aza parmi bato ba prédisaka na tana ya Fachi na prophète Carlos Fachi ba kabonate na kabuli ba ndo ba kamamboka lelo za réalité ngai na 2017 ne na okaki makamona mais lelo tana otala lokola na Saint Thomas na komona Fachi aza président de la République kabuli na vice président na assemblée seke ba ko kamamboka donc nzamba ko sakate et na yango na lobi bon nzambe eleka mingi pe nzamba za na contrôle ya RDC et a moni que moi était tali alors bato belé o ba inanga ba siliki mais o ba sepelaka na ngai numéro ngoyo moi mitune yela kabino botuna katuna ngala dozaka ba imera bato so oki mutu chauffeur na mambo Congo o kotise évangile à Saint Thomas so moni te ko ndimate maman ozongi mobimba giga maman se maîtriser non parce que la vie c'est comme ça il y a aussi ce qu'on dit le destin de la vie donc bon tika mugileta mula ndenge nzamba linga alors ba solo la nanga sumo muke po sala ka beto solo ka masolo ya Congo na bolingo ya Congo na ba Congolais plus de 143 89 510 39 59 WhatsApp
donc yango wana plus 243 89 510 39 59 losambo ezala mingi mpona Congo na bakongolais losambo ezala mingi mpona Congo lokolo ebandi kozonga na baéchiquier international comme ça na liboke nde tokolonga ange na tonde botonde nzambe apambola o lisusu parce que molimo ne moto ekotinda bino boya kozwela bakongolais bakosami baza kokosa bango na makambo ya lokuta ebelebele grimace esila tozonga bomoko bye bye. Matondo mingi na Saint Thomas auti penza koyanola penza na mituna na biso kasi na bandeko nyonso bosengaki Saint Thomas yeyo soko monite kondima te donc toye lokola non na lakisaki ete bondimaki te seke bondimi ye yeyo auti koloba kasi totondi penza bino matondo mingi na nata oyo aza bongo moko to mobundi ya tindika bosolo elongona Ange Kasila yende totambolaka na ye na pesi penza matondo mingi na Rifin Kisombe papi Keli na babaso bazwi penza libaku oyo ya kolanda tindika bosolo na bayo bazwi. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, tila Londres, et saliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux na diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit naye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à mi Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso à produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit so te kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabiloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.